HP Media. Donc eza lokola puissance moko ya domination kola ebisinga wana ebisinga tala esika basali na ngai bazokende tala esika mokili ezokende tala esika basala nzambe batiki parole de Dieu batiki la vérité oyo ezali Jésus-Christ babimi na doctrine ya Jésus-Christ à cause ya bisengo ya mokili, à cause ya mbongo, à cause ya apparence, à cause batu bamona yo au paraître, mais en réalité kati na yo Nzambe azali te. Kola ebisinga ya lobitala baza lokola batombo blanchi libanda bazopesa apparence ya malamu mais na kati na bango ebele baza ya kobeba. Kola lobi na nga kende ebelela belela kobomba message oyo te makambo omoni nde na bongo vision wana yebaki na kokatana ntango nalamuki nazwaki tampe ya kosambela HP Media. na bana na Nzambe nazalaki na kati ya mabondeli kobondela eyo kosala ke naye kozwa mwa pongi a partir ya ba 15h ntango nalali nazosala ndoto nasetufaki lokola na lopango moko boye. Alors na kati ya lopango yango namonaki mama moko afandaki alataki barafia afandi na kiti. Alors aux entours ya mamango ezalaki na bato ebele bafandaki na se ndenge bandeko na biso ba musulman bafandaka. Alors nayoki mongongo moko ebisinga itala bato wana HP Media. nabandi kotala namonaki mpe bilongi ya basala nzambe mingi onga nayebi oyo mpe balekaka na HP Media oyo mpe balekaka mpe na bavoise bachaîne mosusu babi na nga tala eloko nini ebandaki kosalama. Mama wana azalaki kopesa likasa soki apesi likasa ozwi likasa otie na monoko okei bato yebisinga oyebi pourkui bazozwa makasa wana eza makasa ya domination. Pourquoi makasa wana utilité na yango ebandi koexplike ngo mo likasa wana azwi wana eza ya domination. Donc bango bazosalela ngai na molili bazosalela Nzambe na molili. Donc likasa wana ndenge azwi nyonso tu akoloba na yo okohésite te okosala. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Vraiment napesi vraiment ba shalom na biso nyonso bandeko bakozwa occasion ya kolanda émission oyo audio oyo natindi oyo nasali mpona bana na Nzambe ya bino prophète Michel Tembwa. Vraiment naza na kati ya mabondeli yango na juge mie nasala audio oyo par rapport ya ba message oyo nazwi mpona basala ya Nzambe mpe mpona mboka. Vraiment nayoki somo makasi ndeko tobanga Nzambe temps eza lisusu te ndenge makomi na Nzambe ezoloba racheter le temps car les jours sont mauvais. Vraiment makambo namoni vraiment esalinga somo mpe nzoto malili makasi. C'est que je vis par rapport ya ba message to ba vision nga namoni na kati ya mabondeli yango na juge mie nasala audio oyo vraiment mpona kopartage na bana na Nzambe. Nazalaki na kati ya mabondeli kobondela eyo kosala ke naye kozwa mwa pongi a partir ya ba 15h ntango nalali nazosala ndoto nasetufaki lokola na lopango moko boye. Alors na kati ya lopango yango namonaki mama moko afandaki alataki barafia afandi na kiti. Alors aux entours ya mamango ezalaki na bato ebele bafandaki na se ndenge bandeko na biso ba musulman bafandaka. Alors nayoki mongongo moko ebisinga itala bato wana nabandi kotala namonaki mpe bilongi ya basala Nzambe mingi onga nayebi oyo mpe balekaka na HP Media
ope balekaka mpe na bavoise bachaîne mosusu babi na nga tala eloko nini ebandaki kosalama mama wana azalaki kopesa likasa soki apesi likasa ozwi likasa otie na monoko okei bato yebisinga oyebi pourkui bazozwa makasa wana eza makasa ya domination pourkui makasa wana utilité na yango ebandi koexplike ngo mo likasa wana azwi wana eza ya domination donc bango bazosalela ngai na molili bazosalela nzambe na molili donc likasa wana ndenge azwi nyonso tu akoloba na yo okohésite te okosala donc eza lokola puissance moko ya domination kola ayebisi ngai wana ayebisi nga tala esika basali na ngai bazokende tala esika mokili ezokende tala esika basala nzambe batiki parole de Dieu batiki la vérité oyo ezali Jésus-Christ babimi na doctrine ya Jésus-Christ à cause ya bisengo ya mokili à cause ya mbongo à cause ya apparence à cause bato bamona yo au paraître mais en réalité kati na yo Nzambe azali te kola ayebisi ngai alobi tala baza lokola batombo blanchi libanda bazopesa apparence ya malamu me na kati na bango ebele baza ya kobeba kola alobi na ngai kende ebelela belela kobomba message oyo te makambo omoni nde na bongo vision wana yebaki na kokatana ntango nalamuki nazwaki mpe ya kosambela vraiment bien aimé basala nzambe bana na nzambe de partout au bozali makomi na nzambe lobi à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde mais si il perd son âme vraiment bien aimé tokozwa nyonso tokozwa mituka tokozwa mapango tokozwa nyonso mais soki Christ aza au centre te soki Christ aza glorifié te bien aimé ça sert à rien et après le loso bina boto la mobile ya bato et après avoir koboto la mobile ya bato après avoir vivre na vie ya lisumu et après nalingi o mituna kaka et après kosala nyonso et après wana ezani après koiba après bien aimé namonaki makambo namoni esalinga somo makasi makambo namoni esalinga somo makasi nabangaki na vision namoni basali na nzambe vraiment bafandaki na se mama nazopesa makasa babi nanga moni makasa bazozweza makasa ya domination bandeko na nga tozongela nzambe Bible lobi au commencement n'était pas ainsi ntango soko sepela yango moni bato mingi baza kosalela nzambe mpona alakisa mokili bazosalela nzambe mpona materiel bazosalela nzambe mpo balakisa mokili non bien aimé ya solo makambo namonaki epesaki somo makasi aye kobelela ndeko temps eza lisu te Bible lobi racheter le temps car les jours sont mauvais balobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Nazobelela de partout bozali ndeko basali ya nzambe tozongela nzambe baumu na nzambe servante prophète non bien aimé tozongela nzambe tobima na baposa ya mokili oyo tozongela nzambe tozonga na sainte doctrine tozongela nzela ya nzambe. Bien-aimés, nous sommes au temps de l'apostasie. Ebele ba abandonné foi. Ebele ba tiki kondima na bango. Oko remarqué ba sali mingi. Oko remarqué ba sali wana o na moni. Baza pis na posa ya mbongo. Mais baza na souci ya peuple te. Baza na fardeau wana te. Baza pis na souci ba pesa bango. Mais il n'arrive pas à vous en fardeau ya peuple nzambe. Ok, Yesu atuni Pierre. Alobi même ti. Pierre alobi oui, alobi paie mes brebis. Donc Jésus voulait déterminer son amour par rapport. Jésus alobi soki olingi ngai batela bampate na ngai. Bien aimé, moi qui vous parle naza sainte ngape naza na berere naza na mabe.
mais ya makasi ezali ko abandonner sainte doctrine ko tika nzambe ko no gumba melabike ko idolâtrie ko zwa mwa likasa ko zwa mwa loko moko pona domination. Bien aimé, et après mon frère, et après maman, et après ko zwa mobali ya batu, et après ko iba mbongo ya batu, et après ko tambola na vie moko. Bien aimé, tozomona aujourd'hui diable azali sur na tente Bible bi sachant qu'il n'a pas de temps. Azo sala makamnyo son a précipitation, même ce qui concerne les vaccins. Bien aimé, bako imposer batu bako zwa ba vaccin. Mais et là qu'on a yebisa yo mwana na nzambe, tant que le Saint-Esprit est là, tout ce que bako sala contre l'église est nul et sans effet. Nzambe ezaba organisation moko ba nouvel ordre mondial. Alors le diable alinga komisa mokili ezwa bokambami ya mutu moko antichrist ya kofanda na trône. Mais bien aimé, tokobanga vaccin. Tokobanga vaccin. Aujourd'hui il y a beaucoup koto yozwa vaccin, koto kozwa vaccin. Mais tant que le Saint-Esprit est là, la Bible dit les portes de séjour de mort ne préviennent point contre l'église. Ato zui vaccin et ko sale lo côté na kombo na Yesu. Ata ba piqueur vaccin et ko sala yo et lo côté. Parce que Shadrach, Abednego, bandima ki ba septa ki kokota na moto. Mais moto sala ki bango lo côté. Daniel accepta ki kokota babwake na libulu ya bakosi. Balobi e sala ki Daniel bakosi balia Daniel te. Ba vaccin na bango to bi que derrière ça basolinga ba pesa pour baluka lolenge nini ya ko maîtriser mokili. Ce sont des choses à travailler. Basolinga ba kota biso ba biloko mo de manière que bazo moyen ko calmer mokili. Ça dit ceux qui ba lobby mutunyo soit to sa muta tombokate. Bazo moyen ko contrôler mokili. Donc les ba biloko zo mema biso na nouvel ordre mondial afin que l'antichrist mettons que le Saint-Esprit nanu akete azananu. Bien aimé, je vous dis tant que prophète, parce que bako serré, bako mettre en application, tout le monde va prendre les vaccins. Mais tant que le Saint-Esprit, tant que le Saint-Esprit est là, l'église, la Bible dit les portes de séjour de la mort ne prévendront point contre l'église. Donc, à tous les vaccins, Nabisio Meshach, Abednego, Daniel, bakotaki na moto, bakotaki na libulu, ya bakosi mesala ki bango le côté. Donc parlant, je pourrais dire que bien aimé, à tous les vaccins et au salut de mon côté. Bango baye bitilita vaccin, mais tant que y a Bible, tout est sanctifié par la parole et la prière. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et que ça là yo et l'autre côté parce que bako imposé parce que mo qui les a dirigés bako ndi bazali oh bazo diriger mo kilo. Bah, dirigeants mondial Bazali. Bah, dirigeants, on les appelle aujourd'hui, c'est tout ce monde-là. Bah, multinational, bateau bazo dirigé, bazana ba fortune na bango. Mais nous avons un Dieu. Basala o bako sala, bakaniso bako sala. Donc vraiment, maintenant, ebi que vaccin wana a tayozui et au salut le côté. Parce que bako serré, on me dit que bako serré viendra un moment bako tia vraiment mise en application à ma cache. Mais tant que le Saint-Esprit est là, et au salayo et l'autre côté. Donc vraiment, c'était ça. Banana Nzambe, la lingena loba, Bible lobi, racheter les temps car les jours sont mauvais. Vraiment, basala Nzambe, tozongela Nzambe. Basala Nzambe, tozongela Nzambe. Oko remarqué, parce que na mona ki basala, bazo pesa bakasa, basali mingi Nzambe, bazo sala na ba pouvoir satanique, bazo travail na ba pouvoir moko démoniaque, bazo tia ba bakasa, ba uzo ba kisi ba domination, afin que soka lobi mama tinda autant, mama sala autant. Bien aimé, naza contre offrande te, naza contre offrande te, naza contre action de grâce te. Mais makamuna moni eza tellement somme. C'est une révélation où elle trouble nga. Comment na basale Nzambe bazo pia bango ba makasa afin que bazala na domination likola bana Nzambe. Or que Bible zoloba, Bible lobi un enfant qui nous est né.
un fils qui nous est donné. Balobi, la domination se reposera sur ses épaules. Et Paul Ouanezabiso, parce que le corps du Christ, l'église universelle, c'est nous, le corps du Christ. La domination, c'est à nous. Même la création, Bible Zoloba crée l'homme à notre image, afin qu'il domine. Mais comment yo mwana nanzambe, yo serviteur de Dieu, yo mwana munzambe o sambelaka, o que nous soit qui suppose au mobile abat, o que nous soit qui suppose dominer bana nanzambe. Bien aimé, yo to reçoit l'occasion, yakola nangai, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tozongela nzambe. Un jour, tu vas rendre compte pas ensemble. Un jour, tu vas rendre compte pas ensemble. Le lot se peli. Bien aimé, n'ayez qu'au condamner, mais je suis venu dire ce que j'ai remarqué et ce que je vis, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Il est temps de Zongelanzambe. Il est temps de Bimanaba Grigi, église ya Congo, église ya partout. Bien aimé, Makamona moni tellement somme. Les hommes de Dieu, makasa, afin que ba domina kamutu moka zobisa. Donc ils voient moi zobisa ngobi makaso baza kozwana eza pona domination. Soka lobino likamu atonne ko boya fo sala tango ko sala po ko sutuka. Na pesa ki na sala ki boya. Na lobi bien yo kangai. Yo mutoko occasion. Mo sala nzambe mwana nzambe. Tant ezali susute. Tant ezali susute. Bible lobi. L'heure est déjà venue, est-elle déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Balobi, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Les adorateurs, ce n'est pas seulement ceux-là qui chantent, non. Bien-aimé, il faut que ta vie adore le Seigneur. Nzambe na biso aza na solution. Na kati ya mabondeli makambo na moni somo. Komo na basala nzambe kozwa bakisi ya domination. Komo na bana na nzambe kozwa bakisi ya domination. Bien-aimé, il est temps. Le losoko kufio kokende wapi. Où passera ton éternité? Lobino koleksango wapi. Lobino kuno koleksango wapi. Bien-aimé mokileza na suka. Bible lobi Ecclésiaste 3D. Bible lobi chaque chose a son temps. Maman, il y a un temps de naître, il y a aussi un temps de mourir. Vinayo, tala vinayo, tala nozo tambousa vinayo. As-tu déjà reçu Jésus? Bien-aimé, yope obanai kosambela defoti kanzambe, osambela galisuto kota na bisenwa mokili. Bien-aimé, ata yesu aye lelo te me yeba ke liwo ezali makambo na moni eza révélation moko troublante vraiment pona basali ya nzambe ebele pe tolekaka na bango na bachaîne na biso oyo HP Media ebele pe balekaka na me na moni bilongi ya basali ya nzambe onga na yebi oyo pe namonaka bango baopesa bango bamakasa bien-aimé nalobi boye naza contre offrande te, naza contre dîme te, naza contre action de grâce te, mais ezala volontaire, ezala nzambe nda simba parce que to salela ka mutu te, to salela ka nzambe, nzambe nde mutu asimba ka motema. Vraiment nzambe a pambola biso nyonso. Vraiment yo mutu kozwa libaku, mosala nzamba za na kati ya mabondeli, aza ko continuer ko bondela. Azako continuer ko bondela vraiment nzambe a pambola bandeko nyonso bakozo occasion kolanda biso de partout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola et HP Media balandi nyonso bana na nzambe basali na nzambe tozongela nzambe. Yom tozana problème bien aimé au perdre déjà Elikia ozomona lokolo esili pona yo ozomona lokolo rien ne va ozomona lokolo komi na suka babondela basala ozoyeba te maintenant ndenge oza ndenge na oloba mayele esili mais Bible eza koloba ntango Moïse akufaki Israël pa komaki troublé ayebaki te de quoi faire mais nzambe asisitaki Josué na ina yebisa yo mama papa aux occasions kolanda ngai. C'est encore possible avec Jésus. Nzamba oui peut restaurer vie na yo. Et si kabato ba choix yo peut ko réussir. C'est possible avec Jésus. Soki na famille na bino bato ba bimate nzamba koko bimisa pe yo. Na lingi na ebisa yo muto komi na suka. Na ebisa yo muto zomona que rien ne va. Na ebisa yo muto zomona que un moyen zate. Maman, il y a toujours un moyen. Il y a la porte d'entrée, il y a aussi la porte de sortie. Nzamba za na porte d'entrée et porte d'entrée même
même soko taliba boîte de conserve eza na non eza na jus date ya fabrication na date ya expiration likambo nyonso tu mama eza ne bandeleza pe na suka nango na yebi kokuta na basala ya nzambe ebele oyo babondeli pona yo mais il y a encore la grâce c'est possible yo muto zolanda nga comme na suka yo muto makama kobota mikanda ezotungisa yo vraiment toza na kati ya mabondeli yo poza na besoin ka nzambe ozwa directive moko de la part du Seigneur vraiment prophète Michel est là nazo pia bientôt numéro nanga okobenga tokobondela nzambe nzamba kopesa ba orientation na yebi kozana ba programme peut-être ya voyage peut-être ya libala makambo sebele na likambo nyonso bonga to sosie nzambe po mabe ezalate vraiment nzambe a pambola mutu nyonso aux occasions où l'on a biso yom toza na problème ko hésiter te benga mais bana na nzambe na kebisi tozongela nzambe basali ya nzambe tozongela nzambe basali ya nzambe tobima na apparence tosalela nzambe te pona te totika nzamba sana mema biso lulenge alingi vision o na uti ko yebisa bino ndeko zalaki somo komona basala nzambe bafandi na se bazopia bango makasa bapesi yo likaso telemi nde voix moko ezobisanga ke makasa bazozwa eza domination yango mingi bakoremake otini mama tindelanga 5000 okotina pe 5000 tango koya après na simo yo kosutuka ça dit ce sont des choses oyo mingi eza ba domination mingi bazui ba makasa mingi pe eza en fait na rolo bateke nyos tu o mutatinda ezaka satana te nzambe pa ko toucher otindi 2000 3000 dollars ko pambola musala na nzambe mais la plupart eza pe na mingi oyo bakoti makambo mabe oyo bamonisi ngai pona basali ya nzambe tozongela nzambe biso nde tokozala juger sévèrement yango moni apôtre Paul alubi ezala kati na bino batei te po batei bazala ebele te po bokosambisama sévèrement bible lobi à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde mais s'il perd son âme ndeko kanisa lobi na yo frère maman makambo ozosala lelo eza bien mais kanisa lobi na yo et après ndeko mobali mosala nzambe diaspora sikoza et après makambo ozosala kanisa lobi na yo vraiment nzamba pambola bino prophète Michel Zali okobenga biso na ba numéro ndeti oyo tolobi eza numéro nanga ezali yambo tena sambela numéro ezali 0 00 plus 243 89 66 91 613 na lobi boye plus 243 89 66 91 613 plus 243 89 66 91 613 vraiment nzambe apambola biso to sambeli na lobi prophète Michel za toujours na mabondeli ozana besoin ya directive ozana besoin loko moko yoka pe nzambe les hommes de Dieu sont là ningaka oyoka pe nzambe ndeko tozongela nzambe pe kotika te ko sambela pona mboka na biso à chaque fois nazo sambela pona mboka tozomona kaka bilembo moko boye vraiment mais to continuer au sambela c'est notre patrie na sambeli kolo pambola ndeko nyos tu akozwa libaku ya kolanda émission au de partout bazali o azana problème akobota o azana problème songolo pakala kolo pesa réponse le Dieu de la réponse le Dieu de la Bible pambola de partout on nyonso aux occasions ozwa koyoka audio oyo kolo pambola ye faveur grâce à la partage na bango na kombo na Jésus Christo amen nzambe apambola biso HP Media, la chaîne qui vous édifie.